bana matanga ole ba kipe matanga mimi tike ba bango makambo bana nini bana matanga beta biloko o mona ke bana matanga bana mokuya me bango makambo mimi tike makambo ya faire rigola ba kipe matanga na bango ba kipe bibembe na bango notre fungoli billetterie te neni yo yeba configuration eza 28000 OK faire pas na Kinshasa dozio ngo vraiment 45000 oh tina lo babu peut ça le système moko otozo annoncer peut ça ko lancer loba yango ba goloa beta biloko pas dans lobby jour il y a les 5 il y a ouverture il y a billet to la secrétaire ça la mobondo golo moko azana droit ko somba 5 billets 5 billets golo moko plus ou moins 5 billets OK ba congolais belo baza basé na Kinshasa nanu ba beta na yu arena te oh vidéo officielle il y a concert na yu arena nanu ba beta te nanu ba beta te des autres c'est ça deux choses différentes. OK. Bah tu sais pas qu'il y a pour défier Kofi Olomide. OK. Faire go la qui pendant que tombe la bendele ya mboko na biso. OK. Yo mona te campagne na bango sala na kana nzoto Kofi. Kofi la kalibata. Fabi mangala mama na yi. Donc bango ba ko beta pour défier Kofi. Voilà. Mais zo to beta pendant que tombe la honneur o ba Kofi ba marquer ici ya Congo to ya Afrique. C'est pas un rendez-vous na bafle. So faire les gars rendez-vous na bafle, rendez-vous na motema. OK. Donc pour pas Gims va poster faire que va porter faire na motema. Voilà. Charles Tabou a lobby en bien faire ça espoir ya clan. OK. Top la culture africaine. Voilà. Donc bango nyonso ba yeba ke poto CP là. Il faut faire obéter na Paris la défense arena. En plus Gims a ambassadeur ya culture ya mboka la biso. Voilà. A un passeport diplomatique. Voilà. Donc étant qu'un ambassadeur, soko moni ambassadeur muso to ke no sala honneur ya mboka na yi. Il faut mettre maboko. OK. En fait, Yu Arena, nous avons fêté une année à double Adidas Arena dans la Yu Arena. Mais Adidas Arena est le 20, dans le 21 avril. Yu Arena est le 26 avril. Et ça, une année, une année. Eh, goufle golazan de tia. Oh, mais ça, une année, voilà. Il y a double Adidas Arena. OK. Il y a Yu Arena. En plus, il faut que nous fassions la délivrance à Salouana. Bah, tu es belle, tu n'as pas dit des autres salles comme il y a des fois. Ah. Sauf que nous salle, il y a Tatanama. Et voilà, merci beaucoup à tous les internets, au Barolanda Bisso, na Global Moscou Télévision. Comme je dis souvent, abonnez-vous massivement sur notre chaîne et Salara Bisso Kitoko na Eleng. Na bandeko tout balinga rande to lo baka keno. On est des chaînes partenaires, on se soutient. Donc tant que moninga pas en contretemps, ba tout ba ebiki Trésor Moscou aza vraiment éprouvé o outé ko bungsa bon petit frère na yana kombo ya Jonathan. En tout cas bandeko tout ba ko benga bo conforter ndeko et au sala biso kitoko na Eleng. Na ebiki boza tellement belé, boza disséminé à travers le monde entier bolingaka héritier Ibula. Représentant valable à l'homme de Beta Biloko, l'homme de Misala. En tout cas, toza Arnabina, en tout cas, Tobimate, Tozaka Awa. En tout cas, Onyo César Olekalachual, Togosolango, Lelo Awa, na chaîne Nabino de Bolingaka. Et puis, Togolukato, mais un peu au fond, la bande de Koboebate. Festival les 30, les 31, les 1er septembre, dimanche, c'est le jour, il y a clôture, il y a festival, par rapport, il y a bande de Koboebate, il y a précision pour l'achat, il y a des billets, des misombe, des misomba resoma na liko cash, des misomba kende na ba shop, il y a frisel oignon c'est ça pene et place oza kende somba billet na festival pour 3 jours. Donc 3 jours so sommi $15 au kota bon pendant 3 jours so sommi à $10 au kota jour moko. Donc milenge là vraiment bato pe ba na balar na ba table de 6 ezali dernier prix ezabongo na $200 et bani na 450 to kititina $200. En tout cas somba ma table de 6 donc ma kotika oyoza nango boyeba que l'artiste Ferregola a déjà annoncé biso calamité na septembre awa ozala bongo na ngambu ya Ngola et place so pa ko sepel ça bande ko na biso ya Ngola et puis septembre le 5 septembre ouverture ya billetterie
il y a Défense Arena. On va essayer un peu, il y a Osololango Awa, na invité nanga, il y a Mokolalo, entre moi, héritier Iboula. Je dis merci à un restaurant 5 étoiles Bisso na Bisso et pas à Vieux Sims, n'habite dans la vacances en République démocratique du Congo. En tout cas, bon séjour na yo Vieux Sims, Velanga Sims, restaurant Bisso na Bisso. 5 étoiles, ensemble, na Eclipse Lomingo, toujours drapeau de Lyon, pourquoi pas à honorable Papine Zila, na Pessio Bambote. Merci à madame Laurentine Lola, la dame qui se respecte. Merci à Bruno Lubika, mon propre motema, maman Linda. Janisita, Tchungam Poutubanga Muchuri, les gourous du temple et du temple, ya Loboko Mbenga, ya Kati, pourquoi pas, ya Vienanga. Il y a 4-3L magique, Lotis et Longi. Le Fontaine, Clem Blessing, Motomoko bien, Motomoko trop assuré. Je suis là avec Gouv le Gaulois, Soda et Modi, que je le dis directement. Bonjour. Bonjour, Etia Iboula. Bonne santé. Santé Kitoko. Bonjour, on est retour à la mission dans Global Télévision. Moi, vous êtes moi, c'est Boïma et maintenant, par rapport à l'Iwa tout ça. Ok. Tout Baïbi Global, Trésor Global Moscou. Alors, tu peux perdre. Il y a des qui ont landé vraiment. Il y a Jonathan. Il y a un accident dans Milimode. Donc, Matanga et Kouina, famille, Trésor Global Moscou. Le numéro est lancé. Bato ba soutenir gaé, bato ba benga kabagolo na bagoloise. Tout ce qui a été soutenu. Et on moni, Mikolo yo équipe est remplacée par Héritier Iboula, l'homme de Beta Biloko. Voilà. Là, en tout cas, c'est une condoléance na Zégué, Trésor Global Moscou, na famille na Mobimba. Donc, quand nous sommes là. Voilà, quand nous sommes là. Calé. Monnaie invisible, Wakanda, Mbongo, Gadivova, qu'on appelle sur Mote. Nous avons besoin de faire un mote. Nous avons marqué Bono. Nous avons sur Mote, Tala Gouv, les Gaulois, nous avons besoin de faire Diane Ikambo. Roro Fashion. Diane Ikamba, Roro Fashion, na peso mbote otala Gouv le Gaulois, Alice Yamaki, c'est la perle. Donc na peso mbote mingi na Diane Ikamba, Roro Fashion, a otala Gouv le Gaulois, na peso mbote na vena ngai Ernest Dila la bagumbe koyate na peso mbote na obosa na ngate mama Odouce Gauloise Fantôme, na peso mbote na obosa na ngate kopesa mbote na mama Fanta Fufa na la Queen, na peso mbote na Diva de Paris. Na pesi mbote na ma jolie couette na pesi mbote na bato bozali ebele botala mama ministre vraiment Odette na pesi mbote na obosa na ngate même makabis confil ya kati na obosa na ngate kopesa mbote na bato bozali ebele botala na obosa na ngate vena ngai Arma Centre vena nkoko pempaka ya Liège na pesi mbote vena nga filmer matoto tozali na Kinshasa na pesi mbote botala Gouv le Gaulois na pesi mbote na ambassadeur Raymond Singa depuis Suisse botala Gouv le Gaulois na pesi mbote na bato bozali ebele beta bino kakawa. Voilà, Torobeta Banka Biloko Nde Tokoloba. Merci beaucoup na maman Fanta Fofana, pourquoi pas Mathieu Bouanga. En tout cas Mathieu Bouanga na peso mbote Gaulois ya Makila Mathieu Bouanga na peso bambote, pourquoi pas à Gaulois Forever où ils a dirigé bongo na Bernice Mbumbu. Gaulois Forever bandi roboke na ba page wana nyonso ya Gaulois Forever soko moni s'abonner et osala TikTok connaît parce que Gaulois Forever eza mu pepe na biso ba Gaulois mu pepe na biso ba gladiateur. En tout cas merci na yo madame Bernice Mbumbu na cadeau osali na ba Gaulois nyonso ba oba pona ba billet na bango. En tout cas merci beaucoup na facilité oza kosala eza cadeau osali na ba fan na yo eza peka po oza maman présidente il faut ça la rabo. Merci na équipe Mobima Irma Urbano. En tout cas on est tous ensemble, pourquoi pas na bandeko tout ba kota la biso. Je suis là avec Gouv le Gaulois autour de la côte vraiment approfondir Gouv le Gaulois festigola malgré ba quoi que malgré les 31 les premiers et les 31 les 30 les 31 les premiers au festigola et go salama ben impression na yo. Tout d'abord ils en ont des. Je suis content. Okay. D'abord je suis content de bonne qui vont en réalisation il y a festival là dans la CPL au monde festival à monene boye salama na Congo malgré ba kwak malgré ba cal mais nous avons sali en sorte que projet à monene boye à la réaliser. En tout cas je suis fier et nous satisfait nous avons esengo. En tout cas ba golo ba otala biso bato ba komisa ngosusu na esengo to na goût ezaka ba goloa. Voilà. Et sommeli na bango ya ba billet
participation na bango détermination na bango ndé ko sala ke festival là ezala susu elengi to pesa na gwa to ngana osenga na bagolo ibula déjà lobi on a martelé siri yango soko sombi billet ya $10 ezali pona journée morolem sur les 30 to les 31 to les premiers mais soki osombi $15 au côté les 30 les 31 na les premiers voilà déjà na village festival là où ezali na musée national entrée gratuit voilà de 10h à 22h toye na parler du peuple ezali ba 12h ti x temps pour que les ali pendant monene bato ba komata ba wera ba kobeta ba bina filé ba samarino ba na ba samarino ko za tena lo ba nani DJ Momboshi ba bienvenue succès ba Saralula voilà donc ba gaz Fabilouz ba Gali Garvey en tout cas ba ça me belé ba Nestlé Kabos Yangola Nestlé déjà zali awa na moni Victoria Kimani azali awa bato belé bazalaki na avion ba komaki lobi miso bazo koma lelo ba o ba yaki kaka bango bazo zongo to baki susu effectif mosusu na ba artiste o ba participer na festi gola en tout cas po ezala bien yo senga la biso ba gola to tindika yango epela et ko sala bien ya ko sala na te en tout cas tous les gaulois et gauloises lobby ezali et bandeli yama sano ouverture officielle ya festi gola somba bien on a ba shop Africell tout topé na illico cash au somba bien na yo voilà ba bibo somba ba bien na bino en tout cas ozala bien pour participer na festival oyo o ba gaulois mité misukati ba gaulois ba komaki tina niveau ba marché gouvre les gaulois ouais so elo déjà na constitution mboka na biso so que lo eza bien té déjà constitution garantie biso il faut marcher voilà ko marcher mais ya ko bukate OK il y a réclamer droit na bino donc moi je pense ba gaulois bazaki na posa na ya ko manifester mais contentement na bango par rapport ya projet les pas de routine de la culture ya mboka na biso et que ndeli boso ndé ba senga ki soki salamité il faut ba marcher moi pour moi ils ont réussite d'abord ya nzambe ya golo ya les padres ya ba gaulois ba meloma na bonne musique to bundi en fait que projet oyo ezala réalisé est-ce que nous omona na lumière ndé festi ezali na mopepe est-ce que mopepe silito mopepe zali non soki ba yibi mbonda botsaka ngote ebeta bato ba yoka OK moto ayibi bible balanda arrêter kota ki bible côté était ya yedo moi pour moi déjà teke umbo ba teke mabelo ezaya ba faire to balola mabele t'inquiète pas moi pour moi bon balola mabele ko balola papa ko bossa to beta stade des martyrs banila peut parler du peuple OK après to beta stade des martyrs carton plein le comment concert historique et ba concert tout est beta dans stade des martyrs donc moi pour moi envie on a ba golo bazala ki nango yango to pesi bango moi je pense bango ne ba ozongo ça n'est pas ascenseur on a donc moi je pense lobby déjà au ba ko mona sur le plan streaming ba o ba ko participer na kati tant ba ko mema zo sango les 31 na les premiers au web ça gouver ozaki na raison pour na biso na minute au golo et sikaza to na opération mobondo OK mobondo azo somba bien na ye golo za na posa ya ko participer na histoire o ezo komama à travers projet à faire gola na ba partenaire o bazo chango po donc festi gola donc voilà en tout cas na ebiki ya Freddy Bokulaka en direct ya Angola en tout cas lelo vraiment azaro babandero les azaro mata match ezali pour na concert ezabongo na Angola na septembre en tout cas Freddy Bokulaka na équipe maba na Angola ya Freddy Bokulaka na pesi mbote to goya kaka to goya to mona na yo Freddy Bokulaka to pesi mbote na donc ko sala bien Gouffre les Gaulois l'artiste fait rigoler sur Afrique Radio à lobby na bat bon tout le monde a le rôle les inquiétudes to éviter l'artiste fait rigoler à lobby que ba musicien oyo bazaki ben invité à Libanda quelques-uns ba rozalate deux ezaka deux baza 2 ou 3 de ba rozalate par rapport à calendrier na bango OK yango moni ba remplacer ba artiste miso baza disponible ba participer na festival artiste na artiste azaka na agenda na ye artiste na artiste azaka na programme na ye selon mois selon année selon jour na selon heure tant ba yaki ba kalaki ba jour où fallait ba participer ezalaki agenda na bango donc tant perturbé baza pe na continuité agenda na bango na mamso ba sala na date ekweli ya les 30 na les 31 dans les premières donc surtout zu bango le la première édition baza te deuxième édition où ils ont la 2025 ba ko sala moi je pense ba au déjà bazali ba sala équilibre pour projet
et que les rois de la foi vont participer. Babina Philippe Bagozala, Ibrator Bagozala, les rois Ferrier Mogo, à participer à un projet, comme souper, baye, car pour nous projet. Pour moi, je pense à ta débazangi, mais au bas remplacer, on peut pas tellement utile, bah au team des projets et que les bosses. Voilà, bah au team des projets Rekende Liboso, l'artiste fait rigolo dans la 4 maison mère en 1999, bah bêta Liboso et Esplanade, il a parlé du peuple on a podium coup des arènes à bagradé. Mais en 2024, l'artiste Ferregola lui-même va organiser un festival, Libiso podium na Katia Fontaine. Bouffe le Gaulois. Il a déjà monté podium. Il a déjà Ferregola a participé à l'histoire où les autres tongama, topesi et tongama. Histoire, il y a une musique à maison, mais il y a un concert populaire, il y a parlé du peuple. Voilà. Au moment où les padres, avant de mettre à stade de Martyrs, il y a parlé du peuple. Il y a Stade des Martyrs. Moi, pour moi, tous les projets à parler du peuple, les padres sont sur à travers le festival à Oyoyo, Baboui et Zalana Stade Tata Raphaël, Toé n'a parlé du peuple. Parler du peuple, c'est un peuple, Babengango parler du peuple, donc, moi, je pense les padres dans salle festival na Tata Raphaël pour histoire, il y a Stade Tata Raphaël, ils ont collé un combat à Ali et Foreman. Voilà. Donc, quand on a parlé du peuple, au monde, ils ont collé une histoire kaka. Il y a ma politique, il y a Mboka, na biso. Moi, pour moi, les pas d'Alingara, ça a toujours une histoire, il y a Mboka na biso, histoire, il y a musique, Mboka na biso, il y a politique, il y a Mboka na biso. Donc, moi, pour moi, ça dit bien surtout que bâtir les choses au podium en Fontaine. Ok. Na lilongo mabede. Pour ça, il y a idée on a été. Nana mega podium, mais ça c'est mais des bâtiments na Katia Fontaine. Ok. Donc, il y aura des crans géants likolo nango donc et ça va bien donc ndenge basala ki na Didas Arena ndenge baunga basala awawa na festi gola en tout cas sur le plan logistique tout est dans les bons donc bato ba participer na festival là so que yeto raté pour ba instrument on le pas to wemba nango ouais il y a qui sika ya sika ya sika oh ya mora lobby eza sika abi matoso eye wana OK siko imaginez-vous nika oyemba OK alo tindika na matériel sika pe linga matoso sika po yoka yi mais alobi lo mora obiki a préparer répertoire te a senga na ba fan bato basenga kango basenga banzembo bato basenga kango balobaka les padres a participer bagola o bayaka kotala ye basenga banzembo abandaki na Genève Arena OK a otu ko sala ngo pe na Bukavu mais pourquoi o sala bongo ba choix ba fanatique na ye exactement pas bato ba lo bato album a fait rebeta raté et so rebeta raté na Didas Arena bato ba yemberi ko se bande ndeni OK bato ba yemana c'est s'il aigle jaune motema le padre eli banga nzembo esile mais bato ba yemba OK ndena yimisa bato nzembo ko ba ouragan OK ayimisa bato ba éliminer ndeni écologie non alinga zanika na cohésion to pesa image mosusu OK et comme que chaque concert il y a 2024 bagolo bazo participer à choisir banzembo et ça peut tester banzembo na yo yemba na studio est-ce que les pas dans na capacité pour reproduire on lisusu OK donc alinga la ça na capacité pour reproduire même banzembo yemba 20 ans passé OK ba vita imana ba victime d'amour ba 100 kilos voilà dans les pas de la Sabino que a na ténacité sur scène OK pour la Sabino gaza na ténacité sur scène azongisi bali na kan ya ba fanatique et pas ya ba gola pour na kata festival là ezaka na ba golo c'était na ba gladiateur te ezana ba mélomane na bonne musique ezapa na bata wenge musu ba ko ya musu ba ko senga faire vita imana OK muta wenge musu ba ko senga faire victime d'amour voilà batu musu ba linga les marquis ba ko senga pe 100 kilos voilà donc batu musu ba linga pe ça s'interdit ba ko senga pe ka embêcher temba OK ba ko mba pe ba 365 jours fois D OK batu musu ba ko senga pe ba nzembo lo ba tinel OK. Donc moi pour moi les padres à ça les choix bien. Il y a beaucoup de balles dans quand ba fanatique. A kokota na nzembo na kokota beta denzembo. A pas komi ko bino bo komi ko senga ye banzembo. Beta banzembo muso na dynastie ba ko ngona bafe ba na posa les padres pesa bango yango. Nzembo lo martyrisé. OK. Nzembo lo pigeon voyageur. Pigeon voyageur. Nzembo lo parking Fabrice Kitamvu. Parking ba jogo. Voilà. Tona ba nzembo lo la ba na ba nzembo lo ya poison. OK. Je comprends. Tout ça, et belé les padres à la posa, à la sabato, n'enga yembagi na studio, n'enga wopé sabangope, sur scène. Donc, ténacité wana, na capacité on a interpréter banzembo naie, peut à interpréter banzembo ya bato. Moi, je pense,
ndena yebeli ba congolais na ba gola to senga les pas de ranzemba les pas de terre to fana pe to senga les pas de nzemba madilo to fana pe to senga les pas de nzemba papa wimba ils ont festival festival ça ko ensemble ba artistes et tout ba marque histoire musique ya Congo mais les pas de linga chaka ka culture ya mboka poa ça la martyr tout ça là on martyr bon ça là c'est un festival la gola ba na nzala mais la série continue et ça 3 jours voilà moi je pense que ba gola ba na nzala mais to servir bango pendant 3 jours voilà to servir bango pendant 3 jours to kita na makambo etali festival là okolo bana ba goloa o tout ba rolanda yo ndengeni parce que bande rozela carnaval et salami vraiment par rapport ya temps na habité gouvernement déjà par rapport il y a temps les salles de carnaval et salamate voilà quand on va monter podium voilà faut monter du sous maman belé ba kiti ba ko VIP dans ma bio ya moto monika de toutes les façons le quoi ba gola ba déjà alerté que festival là ezali les 30 les 31 là les premiers je pense baza connecté na ba page officielle ya festival na ya Ferregola to kutana biso tout na palais du peuple na musée national donc moi pour moi carnaval ezaki idée ya bien mais je pense ba golo mosusu pe basaki carnaval na ndenge na bango na bula ko tchaka ka projet à faire pour ba golo ba sanganaki ba salaki carnaval na bango to ba merci na bino mais to kuta dans les 30 dans les 31 dans les premiers na parler du peuple ya ngone zelo ya motuya carnaval attend la deuxième édition et ouais to sala yango voilà attend la deuxième édition to sala yango kende somba bien na yo na ba shop nyonso ya Frissel eza pene na yo en tout cas ko hésiter te bandeko tina maluku boza servi parce que à Frissel aza partout na ville ya Kinshasa artiste Ferregola gouvre le Gaulois balobio so la pembe bandeko balali balamuti bamoni maintenant Ferregola le 26 avril Défense Arena o batu bandeko lo baki Ferregola a okura ko beta yango te Ferregola zakaka artiste moko ya ba 16 000 places ya ba 12 000 places ya ba 10 000 places gouvre le Gaulois soda ya mbodi ojo lobani et on les a mal ba détecter faire so sous-estimer place azo comme sonner makasi en fait you arena tozo que nous fêter une année à double Adidas arena na kata you arena mais Adidas ça betami le 20 na le 21 avril you arena on betama le 26 avril et ça une année to une année gouvre le Gaulois dans dossier mais ça une année voilà la double Adidas arena na kati ya you arena beta biloko en plus faut que nous ça la délivrance à salwana bate bele ba betu na batali des autres de salle comme ba des fois faut que ça salle ya tatana ma faut que ça salle na ndenga mibali ko ça salle na ndenga tatana mama ba salle salle chirurgie gouvre le Gaulois ba salle vraiment salle donc comme vraiment ya donc ça très ba de ya ba kumanima na batakuzulu bango moko ba bengi biso abibole na délivrance bo soto lega ki awa ndeli pas zo ki nesko ko sala nettoyage tout que ça la délivrance bino ko ça délivrance to landi bande ko musuna ba media ba lobi ke bo utu ko sala configuration ya 28 000 places déjà mon talo ba soki bo teki yango ne ba pesi bino 40 000 bana matanga ole ba kipe matanga mimiti ke ba bango ka makambo bana nini bana matanga beta biloko o mona ke bana matanga bana mokuya me bango ka makambo mimiti ke makambo ya Ferregola ba kipe matanga na bango ba kipe bibembe na bango notre fungoli billetterie te neni yo yeba configuration eza 28 000 OK faire pas na Kinshasa dozio ngo vraiment 40 000 45 000 tila lo babu peut to sali système moko otozo annoncer peut to ko lancer loba yango ba Gaulois beta biloko pas dans lobby jour il y a les 5 il y a ouverture il y a billet to la secrétaire to sala mo bondo Gaulois moko azana droit ya kosomba 5 billets Gaulois moko plus ou moins 5 billets OK donc Gaulois on a 5 billets pour te mettre sur sold out mamo na une semaine na une semaine donc 9K en plus faut pas le logo moko toujours que ne you arena pas moins d'une année OK moins d'une année OK donc que ne you arena moins d'une année OK toke yango te une année et demie OK toke nango 8 mois OK au artiste tout va mettre na you arena ça déjà une année OK une année et demie mais faire OK nango 8 mois OK pour vous montrer la force ya artiste la force ya ba Gaulois ya la sabino que tout ça déterminé ya ola ko tombola bendele ya Congo à travers You Arena pour ba congolais belo baza basé na Kinshasa nanu ba beta na You Arena te vidéo officielle ya concert na You Arena nanu ba beta te nanu ba beta te des autres
Kobeta ça deux choses différentes. OK. Ba tu soba kena kobeta pour défier Kofi Olomide. OK. Faire gola ki pona kotombola bendele ya mboka na biso. OK. Yo mona teke campagne na bango sala na kana nzoto Kofi. Kofi ala la libata. Kofi bimangala mama na yi. Donc bango ba kena kobeta pour défier Kofi. Voilà. Mais surtout kobeta pona kotombola honneur o ba Kofi ba marquer musique ya Congo to Afrique. OK. Donc faire gola na souci à jeunesse, na souci à musique. Ala ko apporter un plus topé libanga na yi pona kotonga ndako Italie culture. Voilà. Donc toke yo arena pour défier la musique du monde. OK. Pendant la sabat de quoi faire est capable sous-estimer élevé par Dieu. Ba tout ba sous-estimer faire Alexa bango azanani na mboka oyo. Voilà. Arbeta ça de montrer ça na bagolo to ya mobondo. Adidas arena ko kokate double Adidas arena sold out na 3 jours. Voilà. Si les congolais mo ko sala ngote. Soit disant bazala ke belé ba partout. Mais faire ko la gala ngoni so soni. Donc, quelle source de couleur café bomona Genève Arena, Badbachara Libaya, Tabeta 9500. OK. Image officielle les Ali. Batalango sur le plan streaming. Donc, moi, pour moi, les pas de réseau qui tombent la bendele, il y a un bon qu'on a vu sur Colombo, la Bosotonio, sur Batibatika, na Arena. Voilà. La salle, la défense et sécurité. Les appels Paris, la défense. Voilà, ben, la défense, la culture, il y a un bon qu'on a vu. OK. Donc, Wumba, Congo. Voilà. Et vous allez à l'honneur, le 26 avril. Batouba Koufate, qui vivra, verra. Gouffre le Gaulois, tu comprends été. Et Salamate, depuis musique à Congo et Salama, qui est artiste, a annoncé qu'il a affiché à Pamba, mais créé polémique. Et ça dit que Ferregola, le plus populaire ou bien c'est quoi? Ferregola, c'est l'artiste le plus aimé et l'artiste le plus populaire. OK. Donc Ferregola, il a une actualité, paye mon tafou, l'actualité pas Kangala. Il y a nourrir musique ya Congo na ba actualité. OK. Topé à solo. Voilà. Copé ça culture ya mbongo na biso ba actualité vraiment o esengeli. Yo monter les pas de soka lobby ka batutu. So les pas de syndicat batiki ya bango balengi. Soka ya sali batutu ba robanga. Donc moi pour moi Azaya Mukolo donc Azaya Mukolo on te moni ba Gims ba Daju bango tout en instant ba poster. Le padre alongo na niveau ya kobeta na bafla comment kobeta na mitema ya bato. OK. Eza chose o eza difficile. Beta bilo donc alongo kanelo ko no lobelo mo très important. Pour te bela ba mitema ba rendez-vous na bafla. So faire les gars rendez-vous na bafla rendez-vous na motema. OK. Donc pour Gims va poster faire bazo porter faire na motema. Voilà. Charles Tabou a lobby ngo bien faire aza espoir ya clan. OK. Top la culture africaine. Voilà. Donc bango nyonso ba yeba ke poto sepela. Il faut faire obéter na Paris la défense arena. En plus Gims aza ambassadeur ya culture ya mboka na biso. Voilà. Aza passeport diplomatique. Voilà. Donc étant qu'un ambassadeur, soko moni ambassadeur muso to ke no sala honneur ya mboka na ye. Il faut bettre maboko. OK. Soko pourquoi ce soit bango? Et déranger. Tant que Gims azana bango bagola bakangala binemi. Et ça te sonne ça bango. En plus d'ailleurs baté balinga ba comparer Gims na sur quelle base ya carrière na tana au fan. Il y a beaucoup d'artistes mi koti ça na kata famille ba Gims. Obi album benga subliminal. OK. Oko changona album nini ya Ifanjo auto sa concurrence. Oko cha subliminal na power. Power comment off. Comment nini? Off. Power comment off. Soko balinga ba kena ba concurrence moko. Tama ambassadeur Daju ba iba Daju bagi. Beta bilo. Beta kesa nange. Nangenge. Soko le pas de façon sangue. Ngenge. Yango to Daju comprendre déjà. Ah bien. On a posé délivrance. OK. Soko ba invito ba osana kata yu arena. Voilà. Ba osana délivrer. Beta bilo. Ba osana nini? Musique lo osana délivrer. Na ba invité pe ba osana délivrer. Na so ebisa yo. Mais musique musu ba osana délivrance quand na festival là. Donc ba o ba ratati délivrance na Adidas arena ba profiter. Pour chez ça, ça Bika Moussi. Beta biloko. Sur le plan musique. Soda Mbodi. Naibisio. Bazo banga. Bazo banga. Bazo banga. Ya solo. Bazo banga. Bino bozo bangi sa to bango le bako bangi. Feka bangi sakata. Bayaka la slogan moko mabele zo mena mai. Bazo bosa mabele sans Jésus. Oto zo mona oza Bika Moussi. Na sola pembe. Pembe beta biloko bien. Na ba Gaulois. Na ba Gaulois. To laksa bango to leki bango na ebele. 5 billets. OK. Les 5 dans un système il y a 5 billets. 9 kaka to beti ma ka na ça il y a 9 billets, 5 billets. OK. Donc tous les Gaulois et Gaulois challenge ils ont déjà lancé. Voilà. En tout cas bon somma ba bien na bino ya défense arena et Rosala Kitoko na Elengi. On a souci na biso tout à Gouvle Gaulois. Tout ça ba congolais. Ya ba congolais. Souci na biso ba congolais ba africain. Pour lelo c'est l'Afrique. Nous sommes l'Afrique qui gagne. OK. Pour tout le monde, nous sommes l'Afrique qui est soli. Aucun na goma ba bengano ba bamio mabanga.
faire à Kena Bukavu ba honorer babibino bodiembela kana na banzemba S on ba lengela bino eza question ko diembola na banzembo est eza question ko se compatir na bandeko ya est bete biloko baba solo boko no mo mesure pas c'est que nous autres ne mesure pas passi voilà ce ko ba pesa bango en francophonie yo mona tana ouverture mo ko bipe fachi mais na clôture faire ça ni na pesa message en dérosa na est ya bipa pour communauté internationale zo tala ndenge francophonie zolikana. Okay. Il faut mon message ezala. Okay. En plus concept, il y a homme acoustique. Bon, il faut faire atteindre bande quoi est. Okay. Quand pour faire des artistes à maternité, faire atteindre bon char de combat. Okay. On doit tenir char de combat pour les ambulances. Au lieu de tenir char de combat, checker pembe, va dire quoi aux ambulances. Et là char de combat comme ça sous guerre ou non. C'est ça kimia et on va dans désordre. Yo mon ça là auto tu dans l'hôpital à Panzi et c'est même manan akoma kuna et c'est même blessé ni mais ta côté faire bête na ba wuchu voilà na masisi na ba mangabo ngisa koma OK na plus bino aba au finga ino ça quoi rwandais aza ressortissant ya est et ça ba yamba bino faut ba bengana bino nde ba bengana ba na collège Alphaji nde ba bengani bango mais tout le monde ba ça différence ba ba image à faire ba comme ça ya bango oya bango ba comme ça ya faire bazo ka image na bango awa kaka ya nini ya bandala ba chango ka exemple ya municipal so ba talon ba ka passe ba ça la plein na bango ça kana mona bandal santio bandal milio municipal on peut comment compliqué makasi ezaka nango vide faire beta ezaka biso beta ngo vide mais le comment clôturer makabola yango na terrain ba diminuer le okutu ba diminuer ngo okutu mokoki yango te okutu te milio ndo mona ba yaka auto tonni si yo arena lokuta ba pesa ba plaque près de 40 000 lokuta bon plaque on va pesa ba on a vestiaire neni ngana yebi ba pesa le loko on est c'est pour sa plaque tous on a posé la traçabilité avant ta babie. Mais pourquoi bilo on a fait rasoir monter to so la pe gouvle go la faire rasoir bilo on a te aza misa matalana te tant faire ça les soldats tout le monde on n'a pas jardin ça rien. OK funa que le big billet ça souté. OK et c'est faire ça avant que soit plaque to que na Genève rien complet to na pose la plaque te OK to ça na pose pas comprendre que to tondi siango et sili peut to tiki devoir OK donc nous devons comprendre que na ko on peut défier Kofi na tondi cité pour peut ça na plaque à lokuta ndé ba ko négocier ba disque d'or et non mérité so faire alingaka mérité OK ndo moye la biso ba belles œuvres ba chef d'œuvre andu biso la musique à kitoko. Voilà, on est arrivé vraiment à la fin de notre émission. On était là avec Gouf Legola. Awa biso musala kakande boye. Toko mina biso na suka. Na pesi mbote na bato to batali Gouf Legola. Na wo bosa na TV na ngai. Arma centre ville ko kopé paka ya Liège na wo bosa na te. Kaka ndenge za na wo bosa na te marque Bondo. Na pesi mbote ko tala Gouf Legola Diana Ikamba Roro fashion. Na pesi mbote ko tala Gouf Legola Alisa Makese la perle ba ko tala Gouf Legola Diana Ikamba Roro fashion. Na pesi mbote ko tala Gouf Legola na pesi mbote na Sabrina Pindi Mondoi akotala ngai Trésor Mbumba na kata Dallas na peso mbote okotala Gouf Legola Gloire Kabusu mon ami na peso mbote okotala Gouf Legola ya yeme makabi Sconfil ya katezala ki défense et sécurité mais ba mes condoléances na Trésor Global Moscou ba okotala émission bobanzaye abundaka pe azo continuer ko bunda totika ete tant to longwa inde malamo ko epai ya Trésor Global Moscou. Voilà, merci beaucoup à tous les abonnés na bandeko tout balandi biso bazala qui disséminé à travers le monde entier au basepel l'émission comme la biso kana commentaire ko sala kitoko na elengi la di fumu mokonza alost ya Arlette Fumu balobi François Kaboun depuis quelque part. Merci à Eliane Mbiavanga Mosi ya Mwindu Eliane Mbiavanga, pourquoi pas à Jimmy Wembo toujours béton. En tout cas merci beaucoup nayo Belle Kindobika na pesio bambote mama Lanita la gabonaise mama ni mama je te salue, pourquoi pas madame Laurentine Lola mama Oatika bana été na pesio bambote Janisita Chungam Putu Banga Muturi les gourous du temple et du temple. Merci beaucoup à DJ manager Curtis Espace Mareza, merci beaucoup. Merci à Gino Bamlek la Pesio Bambote. Merci à Elvis Pocho qui est derrière la caméra. Merci à Kavent pour l'assistance. Merci à tout le monde, Fiston Frappe, Jimmy Boembe, Bandeko, Touba Talibi, Sodali Iboula, Maman Mokonzi, Maman Nadales, Daniel, Bébé Star. Quant à moi, héritier Iboula, je vous dis bye bye.